Mundweri erazo bela ngape nazala maladi. Na tikala komona ta couleur a cercle ya Mundweri te salanga pasi. Petit agneau kolibiso na ebisiyo. Bululu. Enan soki ba pesi bango mbongo. Ba koma nanu na famille ya Moete. Place nini ba bazokende osola masolo. Yo famille bozo souffrir. Na famille artiste, moi sina ya souffrir. Mais ba collègue na biso e koma bilanga na bango. Ba linga bango pour meme na poto pour ba gendo sala ba bêtise ba vidéo ezo yat ezo sala na soni. Bozo tika nga pona nini omone ki jalousie na bino. Boko sala boyete na pesi bino un mois. Mois yo ya février et si la té. Bonjour, bonsoir. Les autres dépendent de heure au bozo landabiso. Balandi à cleboa.com. Site nabino et pesarabino ba information, ba actualité. Nenge ezo les kanamboka sur la politique, sur la culture. Et quand on parle de la culture, nous voyons les comédiens, nous voyons discipline nion sur eux ça là que civilisation nabiso to culture nabiso ça la véhiculer au travers le monde. Alors sur ce plateau, Nazui Mutumoro Boyebi Mingi, lui c'est un artiste complet, Yandi Mosi, et Torobet Anima Solo, il y a un comédien au Baza Maladie, et puis moi Fleo, Koti na moi, Terrain à Bango, et Belé, Komi Maladie, Bazo Bella, tu habité, qu'est-ce qui se passe? Et ça la biso passe, si tu habité. Structure na bango nini eza en place oyo batu bakoyi ko s'affilier pour que makambo le kamalamu afin que ba comédien base la karaté gabeli ba kei ko solo komoko mais ezala que ba comédien base la assister avant même que base la atteindre la maladie to base na difficulté nde to mona ki ba artiste ba gende ko tala dadi di Kambala to ki lisusu papa na biso météo Nyama Solo, Azali, P maladie. Alors nous l'avons appelé malgré ma occupation naé andimi ko yambabiso to betani ma solo wana nyonso et puis ba actualité nyonso ezo les kana niveau ya ba comédien pe ya culture amboka na biso. Alors sur ce plateau, je veux devoir ko saluer Mbote papa Yandi Mosi président. OK. Mbote ndeko nanga. Na sepelo surprendre nga. Après un long moment d'absence, tout le monde est sur les lots, Zongi, tout c'est la publicité à Sika, tout c'est la pièce à Sika parce que tu reconnaîtras la écriture, quand tu écris une pièce, et tant que vous incarné rôle Moko Boye, tout le monde à la maison est d'accord, tout le monde a que ça fait quand même du bien, il y a que garder bino comme valeur, des retours dans les médias. Et ça, on est nino sur la source nabato bazolandayo partout dans le monde. Mais ngana disparaître dona zali mais na nengo zoro ba retour tu as raison na belaki nzamba sali na banda ko jouer mais moyen était tellement nandenge na konda ki petro ko bima na TV omoni TV batu ba interpréter ka makambo belé fallait ko tika temps na temps
nzamba sali siko ça va ndenge olobaki retour nanga deja esalamaki na nzembo ya dollar. J'espère bato nyonso bamonaki retour en force lelo ezala eloko ezo naosepela toi na domaine ya côté artiste et comédien toza mpe na bamusicien mais lelo ezala ya bacomédien ezala bamusicien tout na niati bango donc naza likolo na bango na nzembo dollar biso toza donc ya des fois babiloko mosusu baproposaka biso na tali valeur nanga na boyi nanga eza te ke na scène basolicitaka biso te basolicitaka biso mais il faut kotala valeur na yo eloko nini okosala basalaka bisalela te yango moni sikoyo naza sur scène et puis basponsor mosusu baye tour oyo mpenza na scène vraiment 2020 oyo bakovivre vraiment bakosentir Yandi Mosi azongi lisusu makasi. Alors président Yandi Mosi to esali biso plaisir ndenge nzamba sali ngolu ozali en forme donc bato nyonso balingaka yo nayebi te nani akolo balingaka Yandi Mosi te atomba musapi parce que ce sont des comédiens qui nous ont bercés dans de la giba amitié tozokola et baza toujours wana ce sont des valeurs oyo senge na biso to préserver. Alors président Yandi Mosi lelo tomoni toyuti kolela Chiko Pululu oyo azalaki bana oyo boyambaki na scène esalaki yo pasi mais tozwaki ntango ya koya te bato nyonso bayaki tellement na choc on s'était dit tozela no matanga eleka bongo toya kolobisa yo. Qu'est-ce que tu peux dire un mot par rapport ya mort na ye et puis tomoni mpe ndeko na biso Dadi Dikambala oyo aza malade oyo nazosouhaite baprompte guérison. Tout le monde déjà zongi mandambu ke nzambe asala ngolu azonga lisusu et tant tout le monde na scène et ozala susu bien pour la comédie na biso mboka. Qu'est-ce que ça te fait en tant que otobenga na lingala bambiaka ya masolo ozomona makambo wana ezosala opasi et comment tu peux partager ça na bato bazolanda? OK, merci. Donc na rozonga nan moi sima master nanga Mundweri to bando benga na kombo te ya bando benga nga nono te nga na bando benge pe Roger te to bando benga na évolution do tozalaki ngai sans souci elombe ntsakala Mundweri to bando benga na évolution. Donc évolution même na catch bato bayebi eza ba groupe ba catchero ya makasi babanda ko bunda ndenge pe biso toza ba comédien oza groupe évolution. Donc otumboli sans souci otumbolinga otumboli Mundweri otumbolinga otumboli Elombe otumbolinga otumboli ntsakala otumbolinga. Mundweri erazo bela ngape nazala malade na tikala komona ata couleur ya cercueil na tikala komona ata couleur ya cercueil ya Mundweri te salanga pasi après wana Mundweri nani mindondo ayo kokufa nga maladi makasi na mona na komata na matanga mindondo te na yako koma ka jour enterrement na umelaki pete na zongi dazana acteur nanga moko Delphin Kinduku batoyo bazwa o bakufela bandeko na ngalima bayebi abanda kosala na morgue après mindondo tozala na ye
na matanga mindondo après une semaine aye kokufa lisusu or que tozalai na ye. Donc esalanga pasi wana nga malade. Après ndenge nzambe asali santé zongi na tongo moto abenganga Mbali Osombo na ba 5 heures yaya est-ce que oyebi ke petit na yo akufi nga petit na nga nani opululu kabe oh est-ce que c'est vrai kabe est-ce que abanda kobela po pululu aye kokufa na décembre pululu ba na ba décembre mingi excuse babanda kobengisa biso ndenge bapatron babengaka boya kosepelisa bana donc bafamille mingi tozongaka ba le 1er janvier po na butu wana tokendeke tosepelisi bafamille mingi tozala na pululu. Esalaki pasi nga lobiere na yeko yoko abeli te esalanga pasi po petit wana tosala ne ba pièce et cartonnant tosala na ye ke bana voisin tosala mwasi anuko tosala oyo omona ya meta wana oyo etia banini donc ba pièce moko ya succès tosala na petit wana. Eza teke soki moto akufi lelo fo bokumisa ye petit anyokoli biso na yebisi yo pululu. Souvenir ni nos anango ya pululu rapidement parce que tous on va sujet bela koloba. Oui, souvenir naza nango ba pièce simba mais souvenir à mabe petit abando sala toki bo pesi mbongo ya bando linga nini po omoni banzonzi ngesala nde nini na poto batindeli mbongo kolo mbongo abengi alobi yani mosinga na lingi tel yango moni batu mingi ba mende nini ozomona na te edependaka na acteur ye moko te na producteur oyo azobimisa mbongo na ye ye moto akoinsiste alobi bo bengelanga exemple bengelanga pululu bengelanga Mbali Osombo bengelanga bidi bengelanga kalunga benga boye siko petit comme banda ko mata trop benga bando mata na vitesse petit comme fier bo pesi mbongo akangi téléphone boko luka ye talaka ba matériel tozana ba matériel te faut que louer matériel boko tuna petit est-ce que osa disponible par exemple mardi au vieux problème exacté dosilana papa mbongo ne nyos bo pesi déjà lundi wana to boko tourner mardi lundi déjà à partir de banini akangi ne téléphone. Donc petit à l'élisa batu mais mutu na mutu ayaka na ndenge na ye mwana za na ndenge même na ba famille que son âme repose en paix. Alors bandeko na yo baza météo aza pe malade et puis tomoni Dadi Dikambala na fondation ya Aimons nous vivants bakende kotala ye ça c'est un geste que tout le monde a encouragé pour soutenir artiste Nabiso Dadi Dikambala. Je continue à le dire ici sur ces plateaux que Dieu fasse grâce à Azon à la scène parce que Dodo Zelae et que prompte guérison et ça l'a vraiment au rendez-vous. Alors qu'est-ce que tu peux dire et puis batunino bato bazana posa basunga généralement balobiso batindi mbongo tam supa muto boezo komarate. Alors, et ça, logo toujours déploré. Nous sommes une émission de lobby. Qu'est-ce que tu peux demander aux gens au bazar la bonne foi, wana ba soutenir, batou, ils peuvent faire quoi? Bon, merci.
koloba ke soki batindi mbongo ezokoma te wana bakosi peut-être otindela mutu eta o mundwere azalaki po mundwere azala na koma mundwere azala na koma azoyeba kutu te azomona te donc wana ezalaki on dirait yo moko yebi na koma eza presque mutu akufi me na eta nani aza dadi Kitambala aza na eta meteo aza balubaka batambolaka baza na batelefone lelo oyo baagence ekoma soki batindi mbongo bakotinde pa mutu te po lelo oyo congolais nyonso bon exception eza mais baza honnête te voir même bato oyo bandeko na biso bakufi awa oyebi bakomite basala ya kokende senga bambongo epa bakonzi ena soki bapesi bango mbongo bakoma nanu na famille ya Moei te place nini bazokende osola masolo epa Flore oyebi epa Flore epa Flore plan moko eza presque na $10 et puis ata gouverneur alobi boya 5 boya 6 place babengi boya 7 boya parfois 2 personnes bakamatana komona groupe parfois 10 personnes voire même 16 personnes bakei soki bapesi $10,000 pour la famille un an au jour bazokoma babandi kokonsome on dirait mbongo euti na bapoche na bango bakolia bakomela 2000 même ba 1000 ekokata na wana na batransport oyo bazalaka na poche baotambola parfois na 1000 francs jour wana transport ekomi mutu na poche ekomi $50 omoni bamaladi oyo ya biso yango nazosenga na Nzambe ndenge nini akosala kota baartiste alongola po yo famille bozo souffrir na famille artiste mwasi na ya souffrir mais bacollègue na biso ekoma bilanga na bango oza na raison ke tokotindi mbongo kokoma te po tozomona oyo ezolekawa bamosusu ko président ki président ngo asalaka rien mande sila longwa alingi kolongwa te et tout ça pona nini bino mpe bacomédien est ce que bozosala okoki koinitie eloko moko te ke bachangement mpe kota po toza mpe na 2020 tout justement eloko oyo tolingaki élection esalema totya bato ya sika tomeka kotala qui est comédien, qui n'est pas comédien. Pour le domaine na biso pe buso beleki trop. Lelo yo bat mususu komona baso la kisota pecho yazo sala succès nga doyo na yebi ete. Et tout ça pona nini? Pona bato poto komona tindele nini ba mutsuba ya kokota basi balinga bango kwa meme na poto. Pour bagendo sala ba bêtise ba vidéo ezo sala na soni on a pe eza sujet moko tozo déplorer yo Zambia kana makambo yo tozo mona lelo ba comédien ba vidéo komi ko tambola mais bino bo sali carrière à Moulaï ti lelo bozo continuer ba biloko ane sala mitié ezo sala bino ndenge nini bino ezo sala passe yango oni vie ya mbango eza mabe vie balandaka ngo boyete biso yeyo ka voyage te na landaka makambo basi ya bato te na nini te mais soki kana nazwi mwa moke nazo raisonner nakosala ndenge nini mpo na venir ya bana nakosala ndenge nini bana nanga batanga
faut kotika nano ba vie wana yango ezosala pasi omoni na ba comédien mingi tokomo kufa on dirait basoso vie ya mbango bilanda bayeba ngai oyo bama TV. Papa, président Dimosi, rapidement, bino bosali succès. Nayebi que to comme on a stade mo fo c'est que ça bato po yo atano zolo babo zolo mambo za sérieux mais batnanda on nayebi que bazo seka pour comment on a vous communiquer la comédie. Alors comment on ko yebisa ba jeune bazo ya lelo banzela nini bino bolega ipo lelo pe boza na succès parce que ba ba fier pour Monique biso pe to mo na pression mi jalousie mo luka allo barabongo po biso to kita yo ko yebisa bango qu'est-ce que toi tu as fait pour que le logo Mayandi Mosi natanga art naza parvenite nasala art naza diplômé d'état en art dramatique nasala interprétation ba prof Mwambai ba Mobinzo et ba prof Pambo ba prof Aina ba formanga donc biso toza batu le loyo soki balobi ke natika art na okende wa classe natanga yango na première promotion na biso tozalaka 36 élèves na 6e tosala néant ata moko azwa te fallait ko reprendre oyo baya mpona plaisir mpona nini baze bango tu bakima na tikala nga moko participant 1-1 nazwa mpe nga moko mpo mona ke ese eloko natiaki amour natiaki motema papa na nga aza enseignant bana baenseignant balandaka nzela bapapa na bango eloko ya liboso biso na bandubi fo kotanga lelo oyo théâtre ekomi ere bayoki Yandi Mosi azwi ndako na moto abanda kosala azala soki maître soki mécanicien akomi comédien yo banda koteka no babombo soki nasomba zigida otiki okomi comédien comédie eza na banorme nango ndenge eza wana soki bapesi yo rôle faut koyeba rôle bapesi nga faut confondre te personne ya Yandi Mosi na personnage oyo bapesi yo na nini eza nini des rôles différents ndenge naza wo tozosala émission naza na Yandi Mosi te naza mungenzi Noël papa ya banoeli omoni mais soki nakomi na scène omoni batableau mosusu nasalaka torche ni chemise eza te wana naza Yandi Mosi nazojouer rôle nazokoincarne rôle soki ya locataire soki ya tata lupangu soki ya pousse-pousseur oso comprendre donc ba jeune lelo eza pressé balingi bakoma la vitesse no longwe na ndako na bino oye na ba locks ona eko jouer bon sikoyo na muto yeni ba bando pesa nga rôle anduliste yo moko yena rôle na yo na mutu est-ce que na look soki oyobi kata suki wana tozo peso soit rôle ya conseiller à ministre exemple nga naza ministre faut naza na ba conseiller yo yena ba lok sero olo ba kata nini o te nga wana te o yena mutu ba fille ido ya o président ngande na ye obando changa kaka chel tala nanu mutu azoya yo mutu komi scénario te oyebi kutu ndenge pièce introduction place bandite développement oyebi te conclusion eza te yo déjà na mutu omipesi rôle yango moni meme bato mosusu meme apeti na biso bapulu o babanda kobenga ye te mpo na vie
na bandako nyonso te eza na bakizengi yo sali rôle na yo ya kizengi c'est bien bato bazolanda mais eza aire nyonso te il faut na famille kizengi eza yaka metteur en scène soki olobaka après nzambe eza metteur en scène ye moto ayebi ke nakopesa moto rôle boye nakosala boye nakopesa boye comme ça partir à wana ye moto akoriente yango moni bapeti wana bakomo bavie wana bazala contre biso bavideo tozalaki epa aire tozokende pa mama olise liboso ndenge mama olive azobenga biso toki kaka tovoyage toke boye batinditindi baimage na poto babando benga biso bakolabo bango wana bato ya gouvernement lelo oyo soki oyoki kinga kati bato bakomi okota kinganga mpo bakende mpe kinga kati kikolabo na biso elongwe bango tu bakoti na bato babanda koboya meta tozosala pièce sisa bidimbu meta ya kojoue bakopesa biso mbongo ote bino boza bakolabo nga naza na projet na ngai okende poto bakokende obetanga ngai meta ya kojoue eske ata 100 pesa ngai mpe meta azolanda yo azolanda omoni ke eloko nyonso bolanda nzela ndenge balobaka place tongeke esinga biso il faut kolanda oyo ya biso bino bolingi bomisala basuka wapi lelo oyo ngai naza fier nakokufa nasosueta yango eza mpe na projet te mais nakotika bana bien naza na mwa ndambu na ngai ya lopango nakenda mpo na poto te nga soki oyoki na ke voyage oyo ndi mosi ya voyage ata obengi bandeko no aza na Londres aza na Allemagne aza na Belgique oyo aza na Paris yani mosi azwi avion azoya ou bien a voyage azomonana te lukanga na boma soit matadi soit masimanimba ou bien kikwit nakelia mikungu nanga. Voilà, président Yandimosi, il a plaisir vraiment à Rosana on a plateau parce que ça fait très longtemps. Moi, pour moi, c'est la première fois que Nayamba on a plateau Nangai, donc c'est vraiment un très très grand plaisir. Mais en tant qu'artiste comédien, Molo Morasuka et puis au PC, comment Batbarola no Papa Tapoto, Barolanda Bisso, na France, na Londres, na Allemagne, Bazolanda. Baza na posa ya ko joindre yo ba ko joindre yo comment so baza na posa batindela yo moi cadeau parce que bino esengi to nourrir bino bien to simba bino malamu pour que bosa la bien bosse besara biso na ndako. Alors moi comédie moro ya mukie ya vite fait après au pesi ba coordonner comment ba rozwa yo bato baza na musika po on a nakin to royer to yebi tokoki kobenga yo na numéro na yo tokoya na ndako mais bango baza musika comment ils peuvent faire pour que bapesa yo mwa cadeau pour ezala un peu bien ozwi pe cadeau ozo reconnaître que na sali musala moko boye bato baza baingrate bareconnaître ngai ça fait quand même du bien. Ok, merci. Au lieu na pesa keloko moko asuka soit na sekisa bato nonga na koteya bato baza na poto nakopesa bango nakoteya bango en tant que ndeko na bango congolais nga pe Yandimosi naza ndeko na bino ba congolais nyonso baza na France o baza na Allemagne o baza na Londres donc partout même les États-Unis Yandimosi aza moko akotikala pe Yandimosi mais bozo edenga te na ndenge nini
ezanga te mutu na bimisango nazana soki tosalaki émission na ndako linga komona trophée na trophée oyo bapesa ngai comme Yandi Moussi, le plus beau de tous les Congolais. Mais ndenge ni boko tika boto ekufa pamba na poto bozana ba mama mususu babota nanu te. Na Londres bozana basi babota nanu te. Bazoluka babota na Congolais. Et puis Congolais akosa la fierté que soka boti na ye o mwana kozala kitoko ezanga. Bozo tika nga pona nini? O mone ki jalousie na bino. Soko boyi na bota na mundele. Pesa nga ndeko adresse na bino na bota na leki na yo, obe na bota na mama na yo. Boko sala boye te. Na pesi bino un mois. Mois yo ya février esila te. Na to pesa bino na numéro na nga ya téléphone. Bolukela nga mobasi. Ba koko ya mindele. Moi si te me basi. Basi. Nga na ko sente bango eza lukuma ba Congolais. Erbana wana bazwa nationalité eza kaka pona nga moko te eza pona biso nyonso eloko na lobaki yango na parlement balobi botozela discours à président le 24 na yebisaki pe président eloko peut-être le 24 akolobela ngo ngai faut na bota na mindele soki na boti non c'est héritage ino bozoluka richesse diamant cuir ndenge boza wana est-ce que yo so mona or so mona manganèse mais bota Yandi Moussi so mona faites quelque chose. Numéro téléphone plus 243 81 88 085 18 plus 243 89 52 52 640 ba numéro yango wana toki bo continuer ekeye te na kozwa ba ujana komsa bokumema ngambo. Merci beaucoup. Bokoya kolokotanga na prison. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Il y a tourné tout ça l'émission là, président Yandi Moussi. Nous sommes en plein air. Il faut comprendre que c'est un artiste, c'est vraiment dans son fief. Je dis encore merci na baino sur balandi biso. Après ce numéro na lobby beauté za richesse. Donc to façonné en haut, moi cadeau, moi ni négocia la bien. Au Tindeli na numéro 1 négocia la moi vraiment kitoko. Je dis encore merci na Kleboa Mobimba. Au moins nanga liboso Noélie a passé na LN à Ipen, doazo kende cour ndenge za boye, yana moni na mbenga, bo monake, ba artiste, bana batangaka, bana bien, yeyo, kombone Noélie Mungenzi. Je peux la saluer rapidement. Bonjour Noélie. Bonjour. Comment tu trouves le métier de papa? Ça te fait comment quand tu le vois à la télé, Toxini? Avant tout c'est amusant, on aime bien et puis on vit de ça quoi, donc on aime ça. Rapidement, aussi cette émission, c'était une surprise. Vous avez vu la fille, Azam Liboso, sa fille est née à Azam L1, donc c'est vraiment un grand plaisir. Donc voilà les artistes qu'il faut soutenir parce que ce qu'il faut soutenir, il y a mon réseau qui na vidéo, mon réseau qui est partout, mes réseaux qui na instruction ya bana. Donc moi je suis fier d'entendre ça, d'avoir cette nouvelle. Et je dis un grand merci à Club Mobimba, Pichu Mangaya de la nation, Francis Oazo qui accompagne partout Nazali. Je dis un grand merci à staff Mobimba en France, à Londres, pour continuer que visiter votre chaîne Club Boa et puis beau soutenir les comédiens, beau soutenir site et ça sera un réel plaisir pour que tout Sala Moussala ou Bosenga Bisodo Sala. Alors je dis un grand merci et on se retrouve très prochainement. N'a pas plaisir Kaka Boé. Au revoir.